la Bible a le béni. Pourcentage mon ebzala wana. Bon on est dans Deutéronome 23 20 ezali koloba ete kotia intérêt te. Sauf na ba étranger ya oyo kotia nini? Intérêt wana. Mais bato bazali ba membre église. Kotinda bango na banki te. Ba yo defa. Kuba otela wa nini? Ba intérêt. Mais ba membre église pa ya kozwa pe na nini? Na église. Mais ouais biso kutu bonde pour frère na ngana kosa yote. Umona o église wana za supporter know quelque part ou bien na mikila pote bazumbongo balobi ozo bambongo o pesa mamambe bana commerce pasteur ameli église. Yes. Bon, wana na hivi na watu sio za na preuve ngo peut-être wana na o Bible ezali koloba ko ede ba pauvre zaka te eno so swa pesa musupe pesa ke bala kwa ya kozonga azo makolo na yepa tambola biloko boye banque te église boko sumaye église akomona clair église parce que okumbisa nzambe na nyonso oyo Petro lobemo bien béatitude dit béatitude ezali po mutu asala nini asunga moninga na ye mutu neti ndenge nzambe akoyeba ntemina kaya mama oyo azangi elamba yo opesi azangaki kofuta minerva ya bana na église efuti yango omona pe mbula mobimesi bato batikele kotumba ta babeki na libanda te église mobimesi bakabri basali yango te na libanda Mabongo nesu bazui. Na mabongo nesu bazui. Atako sepela ya mwa ya mwa mukeka agape kaka ya biso na biso kaka. Exactement, n'est-ce pas? Écoutez la Bible le vete. Na tabernacle nanga etika bana iba. Bile nesu bosani. Boka bola. Na ba fin de l'année oyo. Fallait pas ça la quelque chose. Ba fin de l'année de temps bato pesa bakado. Oui. Oui. Mosombi ata mwa soso loso ali popesi mama famille kingani so simwa ndambo bakopa sakoma. Famille kingani moi soso yango jamais basala beaucoup. Bon parce que bon vous êtes une église peut-être. Bon ezali. Bon na église bon question ezali yango oui bon pe boyi kozanga pona kozanga kosala ba répartition boye. Mais question ezali batu bali komona ope plan nini bozana yango na bambongo bozali ja kozwa. Kuma konti ya kopesa te. Mais soki mbula oyo eleki plan moko bamoni eza te. Mbula oyo tozali banda janvier na suka yo ka pasteur mtebi comment on dirige l'église mais bango baza kutu komona plan moko te est-ce que un jour kutu yo pasteur na église na biso oyo ozali na plan oyo kozali te vraiment mwana nga azupi ata mwa biscuit moko alia soki plan boyo ezali te ne faut pas attendre que un jour église ekoma na mbongo plan mosusu naza koyeso pour comme église oza kozala na mbongo comment église ekende kozala bamembre baétudiant baza na kati wana bazosala bacours na bango na institut supérieur ou bien na université oyebi nde oyebatisa baclasse mais yo pasteur na église oyebi yango mais ata silabise moko na bana classe oyebi kaza kopresente te ndeko na oyebi ke te ezwaka babongo bapapier barecherche tout ça participation ya église na mwana oyo investissement moko ezali te senanga mwana oyo soki asilisi na ye classe oyo abimi so ate pesa titre nyonso nini kopesa na société akomi kotravaille oza kosatendre mwana oyo areconnaître église na yo vraiment ngana na reconnaître te okolakiseka na mosapi mais ce petit là c'est mon fils spirituel akolela na église oyo mais siko akomi kosala akomi na église mosusu c'est pas ce que kinide ya titile ya église emonanaki te toza koloba église moko te mais toza kolobela les 10 béatitudes est-ce que oza kosunga est-ce que oza kointervenir mwana ya classe aza kosala thèse angasisa na université aza membre ya église opopili na ne aucun jour otuna ye même question ya badifficulté oza nango na nzela na yo ya baclasse parce que bopesi mpe bourse te aza kosedevre na ndenge na ye bopesi mpe ndako te aza kosedevre na ndenge na ye wapi contribution ya église kaka ya koshofele bino ka bakiti kaka ya kobeta bino miziki kaka ya kosala bino nini bongo soki asilisi lelo na université mbongo bana kozwa lime ya nani wana makambo okotisa ya nani kobebisa yango église il n'y a rien pour rien les 10 béatitudes c'est na ngai
ba pasteur ebele ba évangéliste ebele ba te ebele te ota laka et on a ba yo la wanyela mawa mais pratique exact soki to ko respecter liberté oyo application na yango oko kama église ina mandalala après 2 ans comme na bato meeting mo ko ya ko sakana te parce que éprouver na mokili ete église eza ya nzambe te mais eza ya communauté kaka bino na bino bato mingi tozoza église comme eloko ya nzambe d'abord non na kati ya ndako ya nzambe aza na section ya moke kaka asewe na tana tabernacle babe yango merci city place ya merci place wana mpe mutu moko aza kokende kuna une fois mpe kaka par an nani Aaron kaka parce que yona ile grand sacrificateur po ayaka kotumba nini makila wana na place ya tabernacle na tabernacle te na place ya arche place ezalaki place wana kaka ezalaki ya kindongo place wana kaka ezalaki ya nini ya nzambe tout le reste ya tabernacle nyonso na ya bino boya olia mapa na bino awa boya kokata bango bonso bakati ngombe nyonso wana bazako bwaka yango non parce que bazui balongoli kaka bakila wana bake Aaron apke nango kuna na place azalo wana ele reste wana bapesa na mama bansolo ko to ko kabola ngo bakusi ko kabola ngo balia yango kaka communauté église ni rien de Dieu église ya tout ce qui est dans cette église bon za la différent na bato yo bayaka awate na place oyo et que crise est na cité na mikolo yo au partout au monde c'est na nyonso akendaka na église na data lelo fale mokili toyeba ete ya solo différence entre bao bakendaka na église na bao basanga na cité bate mutu amasanga ntango ya yo yekaka lelo ngo bénéficier zala na ina ne deza na église e bon bato baza na deza biso kutu mai église efutelaka kolia babilanga na biso tokendaka na place ya biso kaka ba église il faut différence entre place bilanga wana na lobi le susu église ngozala kake bazana mabele na bango munene ke mamambe basala kuna moni ba pasteur musune bazosalaka ole ba mambe bakene kosala bilanga wana bakomi kisikuko nduka batu mususu na cité baya kosala na bilanga wana po basala kanini diankala lutanka webi diankala lutaka le lakisene yo expliquer biso donc diankala lutaka soko sala di 10 flat band donc kala wana sali flat band soko sala di 10 flat band donc 5 flat band ya yo kolo bilango yo muto sali bilanga le 5 flat band wana mususu ne ya ye pasteur mabe ezali soki place yango eza ya église et puis banani ba membre église bazosala bango mpe bongo ya mesiko yo soki bakasite peut-être bayokani bongo mais soki ba membre église eki bakelao ya église mabele wana bapesi église ba membre basala po ozomona balingi te ba membre bakende kosalaka badiankala lutankala ba membre na tango baye kosala bilanga wana yes ba membre na tango baye kosala bilanga wana na tango bateki basali bapundu na bakwanga na bango bateki dime ya église komona ne mama ani yo siko le plan de devo de membre tia membre ya uti na église na siko pona ka mutasite wana taki moyibi te bien mama ani bakamu suto oyo kolobela oyo ezali te baéglise na biso eza batea lelo ezali koconcerne le liberté eza spirituel te biso tozomema tokomisa ngo kimpeve liberté ezali babiloko oyo biso na vie na biso totia yango en application ser na ngai bana mosuka tozali kolobela awa koya kokuta bana baza kosala examen d'état baza koprépare baexamen final na bango baza kosala bamaki na bango mais okomona église eza kutu kopesa wana ata mpe kafe te na sucre mais bana oyo baza kosatandre mais église eza kosatandre te boya awa totia bino maboko mpo nzambe alakisa bino baquestionnaire na jour ya examen boya na bido ya mai ya lusamunu comme ça riba epuis ntango okende tia yango na biki wana comme ça l'examen d'état l'examen oza kosala comme ça tout va se passer non eloko za kosatandre paster alobaki bapeti boya ana kosambela mpona bino mpo boza makasi ya koétudie me makasi yango ya bino libumu mpe ifo elia ngai église na kotia bongo angers mapa cycle tout ça mpo otambo oya na mpo bakolala na kati ya église oza kosala bamathématique na bino kuna na tableau na tieli bino kuna na kati ya nsampa ya église mpo bozwa baexamen okosalaka natia matielo maboko na ntango mama mosusu azalaki une semaine na ndako aza na eloko akolia te tikana anake na baba paster po passion eleki mingi
nga siko na ye papa passer otela nga mabo nga nazala besa maboko na wana nga nazala libuma za nzala pesa nga fufunga na lia ozobo otela nga mabo ozali ko yana babiazitidi bango nyonso wana basoye bango te mutu aza na nzala azotela nga maboko na mutu ezokufi nango na nzala pourquoi pas opesa na mutu alia eloko atondi comme ça otie prière merci mama nyonso wana bazosala erreur bapasteur lelo basoye bateke sosuite oreve bango baje na bango nyonso bazosalaka ozonga toza kotire conclusion concernant makambo etali comment bapauvre bakoki kozala aide na kati ya église d'abord comme modèle mpe na kati ya vie ya biso bamindimi mama niloba mpanza nomoni oza likambo niko bava te kene kozala bato mosusu kutu baza na bango mpenza bachrétien te tosutoki tomoni omona ne fiske mutu wana azosala ke place esake bato baza baorphelin azolesa bango mutu ande wana azosunga daza nga mutu wana mutu azoleka bato bazolandalanda ye mpo na nini asungaki bato boye te me mutu yango kutu azali kutu chrétien te mais comment les libertés eza ya mutu na mabele les libertés bato mingi na lobi yango bien tizokata ezali kimpebe kimazulu les libertés ma sere eza mpe kuta bachrétien kaka te eza ya ekilamo nyonso ya nzambe mutu nyonso nzambe asala ifa azala na solution na